la chaîne qui vous édifie. Bande konabiso bazali bande ya mboka. Tozolo bala bande konabiso bazali bande ya mboka précisément na ba pays oyo. Eza libanda ya mboka ba pays na biso oyo ba pays ya poto oyo eza libanda ya mboka. Nzamba ebisaki biso to ebisa bino libota na Nzambe. Eza moment ya distraction te papa. Bamboka nyonso eza na kati ya Europe. Esengeli kotelema mwana na Nzambe diaspora eza na kati ya mboka Europe. Tozolo bana yo papa message yango yo. Etango tokoti mabondeli tozo prier pour na ba pays na biso na Europe. Tozo sambela bien aimé na kati ya mabondeli. Na moni et ange ya Nzambe kobimelanga vers 3h du matin. Na moni mutu moko alataki pembe abimelinga vers 3h du matin. Azo ebisanga na yo kivu moko ezo benganga Jérémie fongola misutala. Au moment na fongoli misu peuple de Dieu, nazomona na kati ya vision. Nazomona na kati ya vision bien aimé, na moni mbula kobeta ya makasi. Mbula kobeta makasi na kati ya bamboka na biso tuti kotanga. Na moni mbula kobeta ya makasi. Na solo banoza na Londres, na France, na États-Unis, na Canada. Na moni mbula makasi kobeta na kati ya mbula wana. Nazomona bamboka kodinda, bandako kodinda, inondation moko incroyable. Na moni batoko kufa. E na kati ya mbula wana nazomona biloko kobima na kati ya bamai. Biloko wane bandaki kobima e biloko wane zalaki somo. Na moni ba magorodo, na moni ba miselekete, na moni ba ngando kobima. E na kati ya biloko wana kobima nazomona bazo sanza bazalaki ko sanza ba biloko ya rouge. Babandaki ko sanza ba mai ya rouge ko sanza. Na sima na yango epidemie moko ya makasi eko ya Nzamba ebisi bisoto ebiso bana na Nzambe. Na zolo bana umana na Nzambe. Eza na epidemie moko ya makasi eza koya. Epidemie wana eza koya, eza à cause du pona ko liminer ba vie humaine. Epidemie ya makasi eza koya. Epidemie wana rôle nango eza ko belisa batu. Na mona ki bato ko kufa a cascade na kati bambulu ezo beta. Bambula wana eza bambula oyo monda molili e konti pona ko travailler. Na mona ki batu ko bela na kati mbula wana. E batu ko kufa na kati epidemie wana e konti pe batu ko kufa. Batu nyonso oyo bakobanda ko nokela mbula. Batu nyonso bakondokela mbula wana. Oyo mbule kozwa atalitanga moko. Eza na force moko ya epidemie ezokota. Epidemie wana ezo ya pona mikolo pe bana mike. Eko frapper na ba pays Europe. Na moni eko frapper na ba pays Europe. Avant to koma mois ya décembre, catastrophe moko ya makasi eko salima. Bato ko kufa na kati epidemie wana. Pe bato ko kufa na kati inondation. Zamba ebisaki nga eza ba sacrifice. O ezo salima na kati monde des ténèbres. Na zolo bana yo mwana na Nzambe mwana ya diaspora ozolanda prophète Jérémie. Eza boma ya kolala te, eza boma ya kotelema na prière. L'Éternel parle rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Na kati epidemie wana batu ko kufa. Na moni maladi makasi koya. Bana mikepe mikolo ko bela. Na moni ba peño sur Europe ko lela, ba diaspora ko lela. Na moni batu ko lela. E na kati na yango, na kati epidemie wana bako créer e verset moko bako sala. E verset wana ko ya ko leka kut na epidemie wana ezo leka kut na coronavirus. E ko leka coronavirus na kati impact. E ko leka coronavirus e na kati yango bako lukela basala pile sous verset. Na moni batu ko lela. Na zolo bana yo papa mama. Eza moment ya ko telema na prière. Kolala kolala te telema na kati ya losambo. E sengeli ko telema na prière pona ko arrêter makambo yo. Mabe ezo ya makasi pona bandeko bazana Europe. Na zolo bana yo za na France, na zolo bana za na Canada, na zolo bana za na États-Unis, na zolo bana za na Londres. Mama papa eza moment ya kolala te. Epidemie wana eko frapper mikolo pe bana. Eza na kati ya bambula o ezo beta. Eza na kati ya bambula ezo beta. Mbulu ezo beta. Eza na bambula moko eza anormal. Eza bambulu ezo utela monda molili. Pona koyeba ko détruire peuple ya Nzambe. Pona koyeba ko détruire libota na Nzambe. Pona ko mema ba sacrifice na monde des ténèbres. Et kola yebisa ki biso yebisa libota na nga, ba kota yebisa ki nga yebisa libota na ngai. Ba kota na kata mabondeli parce que ba mbula o ezo beta. Ba mbula mususu eza ba mbula ya bienté. Eza ba mbula oyo e wuti na monde molili. Eza ba mbula oyo ezo luka ba sacrifice ba perte humaine. Na zo biso mona na Nzambe. Prophète aye pona ko pesa orientation. Prophète aye pona kolobela yo kola la pongite sengelo telema. Na kati ya mabondeli ko luka longi ya Nzambe. Parce que ba mbula o ezo beta wa HP Media, la chaîne qui vous édifie.
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu et que Dieu vous bénisse. Tikanzamba Pambola Bino, bande Konyonso Balandaka, émission Le Temps des Miracles, et avec votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. Et bien aimé, Yambo Yamakamunyoso Nalingi, to Sambele Longo Nabino, Mutakatifu Mungu Aidina Bala, tutenda na kombe ya sasa ipi, la dina la Yesu Kristo, shuka pa leo, shuka pa Mungu Aidina Bala, la dina la Yesu Kristo, béni maman, béni papa, mutunyosa kulande mission, azala béni na kombo na Yesu Kristo, amen. Merci bien aimé Zamba Pambola Bino et Dengue Naibsaki Bino, c'est votre humble serviteur le prophète Jérémie Bonyanga. Et Nalobaka tango nyonso messager sans message c'est un faux messager. Et tango nyonso bomonaka tozaka liboso na bino ezana message moko nzambe na lola ataka pona tina na basali na ye. Oyebi basali na nzambe baza pont o baza ko relier peuple de Dieu na nzambe. Et bas nzambe na lola asala kalikambo na ite ça ko révéler na ba secret na ba sali na ye ba prophète. Et bien aimé, parmi les faux il y a des vrais. Dalingina yebisa mutazola ndabiso, parmi les faux il y a des vrais. Et ezana ba vrai ya nzambe tilelo bazali. Ezape na ba photo pe ba mercenaire ba o bazoya na kati ya musala na nzambe pe bazali. Et bien aimé bomoni biso tango mulai tozoleka te parce que to lekaka pamba te soki bomoni nga na liboso na bino ezana ba message o nzambe apesaka biso. Et na ye ko pesa bino message o nzambe alobeli biso na kati ya ba prière. Oyebi moment oyo tozali bota na nzambe eza moment ya distraction te. Nazoloba na yo mama papa oza na Londres, na France, na États-Unis, na Canada. Bisiko zola na biso partout eza moment ya distraction te. Eza moment esengeli tozala na se ya makolo ya nzambe pona kotuna volonté ya nzambe peto pe koyoka ainsi dit l'Éternel. Na makambo nyonso ya vie ya mutu esengeli ko consulter nzambe. Et bien aimé tozalaki na kata mabondeli tote ko pesa bino ba message par rapport ya makambelekaki awa na mboka na biso par rapport à ba concert ou te ko betama to pesa ki ba message to lobaki ete ezana batu bakokufa na kati ya concert wana. Et aujourd'hui tozomona ba effet na ebisa ki bino na moni mabe na kati ya concert wana. Et lelo o tozoloba ba effet ya makambo o to lobaki ezo salema na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Lelo oyo plainte salemi contre musicien na biso parce que makambo o to lobaki ekokisami na lobaka na bana na Nzambe ba yebaka prophète a solo
na accomplissement ya makambo na ye. Prophète a solo ezate pour état kasakola, mais vrai prophète lorsqu'à prophétisé et à la fin ce qui était prophétisé eza concrétisé topé eza yakoko kisama. C'est ça et loko o babengaka les véritables prophètes. Ba yebaka prophète na kati accomplissement makambo na ye. Et nebiso to sakola ki ba makambo ebele tozomona accomplissement na yango. Bien aimé tozalaki na kati ya mabondeli ya makasi. Na kati ya prière wana au moment tozo prier, nazalaki na mabondeli parce que tozo préparer milulu monene, tozo préparer kalate, tozo na campagne moko évangélisation, il y a en plein air tozo préparer kozala liboso église. Campagne ya makasi oyo tozo préparer pour na salut des âmes. Et na kati ya retraite autokotaki ya campagne, bien aimé to sambelaki to sambeli et yaki kokoma tozalaki na retraite il y a 4 jours. Et yaki kokoma 3e jour na biso. Na kati ya mabondeli wana et bien aimé to moni message moko nzamba pesi biso pona tina na bande ko na biso bazali bande ya mboka. Tozolo bala bande ko na biso bazali bande ya mboka précisément na ba pays oyo eza libanda ya mboka ba pays na biso oyo ba pays ya poto oyo eza libanda ya mboka. Nzamba ebisaki biso to ebisa bino libota na Nzambe. Eza moment ya distraction te papa. Bamboka nyonso eza na kati ya Europe. Esengeli kotelema mwana na Nzambe diaspora eza na kati ya mboka Europe. Tozolo bana yo papa message yango yo. Etango tokoti mabondeli tozo prier pour na ba pays na biso na Europe. Tozo sambela bien aimé na kati ya mabondeli. Na moni et ange ya Nzambe kobimelanga vers 3h du matin. Na moni mutu moko alataki pembe abimelinga vers 3h du matin. Azo ebisanga na yo kivu moko ezo benganga Jérémie fongola misutala. Au moment na fongoli misu peuple de Dieu, nazomona na kati ya vision. Nazomona na kati ya vision bien aimé, na moni mbula kobeta ya makasi. Mbula kobeta makasi na kati ya bamboka na biso tuti kotanga. Na moni mbula kobeta ya makasi. Na solo banoza na Londres, na France, na États-Unis, na Canada. Na moni mbula makasi kobeta na kati ya mbula wana. Nazomona bamboka kodinda bandako kodinda inondation moko incroyable. Na moni batoko kufa. E na kati ya mbula wana nazomona biloko kobima na kati ya bamai. Biloko wane bandaki kobima e biloko wane zalaki somo. Na moni ba magorodo, na moni ba miselekete, na moni ba ngando kobima. E na kati ya biloko wana kobima nazomona bazo sanza bazalaki ko sanza ba biloko ya rouge. Babandaki ko sanza ba mai ya rouge ko sanza. Na sima na yango epidemie moko ya makasi eko ya Nzamba ebisi bisoto ebiso bana na Nzambe. Na zolo bana umana na Nzambe. Eza ne epidemie moko ya makasi eza koya. Epidemie wana eza koya eza à cause du pona ko éliminer ba vie humaine. Epidemie ya makasi eza koya. Epidemie wana rôle nango eza ko belisa batu. Na mona ki bato ko kufa a cascade na kati ba mbulu ezo beta. Ba mbula wana eza ba mbula oyo monda molili e continue pona ko travailler. Na mona ki bato ko bela na kati mbula wana e bato ko kufa na kati epidemie wana e continue pe bato ko kufa. Bato nyonso oyo bakobanda ko nokela mbula. Batu nyonso bakondokela mbula wana oyo mbule kozwa atalitanga moko eza na force moko ya epidemie ezokota. Epidemie wana ezoya pona mikolo pe bana mike eko frapper na ba pays Europe. Na moni eko frapper na ba pays Europe avant to koma mois ya décembre catastrophe moko ya makasi eko salima. Bato ko kufa na kati epidemie wana pe bato ko kufa na kati inondation. Zamba ebisaki nga eza ba sacrifice o ezo salima na kati monde des ténèbres. Na zolo bana yo mwana na Nzambe mwana ya diaspora ozolanda prophète Jérémie. Eza moment ya kolala te, eza moment ya kotelema na prière. L'Éternel parle rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Na kati epidemie wana batu ko kufa. Na moni maladi makasi koya. Bana mikepe mikolo ko bela. Na moni ba peño sur Europe kolela, ba diaspora kolela. Na moni batu kolela. Et na kati na yango, na kati epidemie wana bako créer et verser moko bako sala. Et verser wana koya koleka kut na epidemie wana ezoleka kut na coronavirus. Et koleka coronavirus na kati impact. Et koleka coronavirus et na kati yango bako lukela basala pile sous verser. Na moni batu kolela, na zolo bana yo papa mama. Et ça moment ya kotelema na prière, kolala te.
kolala te telema na kati ya losambo esengeli kotelema na prière mpona koarrete makambo oyo mabe ezoya makasi mpona bandeko baza na Europe nazoloba na yo oza na France nazoloba na oza na Canada nazoloba na oza na États-Unis nazoloba na oza na Londres mama papa eza moma ya kolala te epidemie wana ekofrape mikolo mpe bana eza na kati ya bambula oyo ezobeta eza na kati ya bambula ezobeta mbulu ezobeta eza na bambula moko eza anormal eza bambulu ezouta na monde molili mpona koyeba ko détruire peuple ya Nzambe mpona koyeba ko détruire libota na Nzambe mpona komema ba sacrifice na monde de ténèbres et kola yebisaki biso yebisa libota na nga bakota yebisaki nga yebisa libota na ngai bakota na kata mabondeli parce que bambula oyo ezobeta bambula mususu eza bambula ya bien te eza bambula oyo ewuti na monde molili eza bambula oyo ezoluka ba sacrifice ba perte humaine nazo biso mona na Nzambe prophète aye mpona kopesa orientation prophète aye mpona kolobela yo kolala pongite sengelo telema na kati ya mabondeli koluka elongi ya Nzambe parce que bambula oyo ezobeta wana eza bambula satanique eza bambula oyo wuti na mokona koluka ba perte humaine épidémie ya makasi ezoya à travers mbula bambula wana kobanda kobeta eza mpona koluka batu bakufa na kati épidémie na lobaki na mikolo eza koya après liwa ya reine Elisabeth ezala ba makambo kosalema bakofe kolandana ezala ba pays mingi bakolela ezala ba pays mingi Europe bakolela parce que ezala ba pouvoir moko ya mabe na kati ya liwa ya reine Elisabeth te koleka parce que bato mingi bakoluka bokonzi na bango efanda na kati ya makila ya bato nazwe bisoma au moment yozola la peuple de Dieu diable azola la te azo multiplier ba stratégie voilà la raison pour laquelle l'Éternel a envoyé son serviteur le prophète Jérémie aya koyebisa yo message otozo pesa yo eza message esengote eza message obiso tozu yango na kati ya mabondeli to luki Nzambe pe ko la pesi biso ba message on yango na zwe biso mona na Nzambe oyo zoka mungongo ya prophète Jérémie appelez l'homme de Dieu to kokota na kati ya mabondeli na yo to kosambela na yo to kotelemela misala ya Satana to kotelemela volonté ya Satana esalema te volonté ya Nzambe esengele salema na vie na yo bien aimé yo kokufa na maloba ya batute ba sacrifice na bango bazoluka bango moko bakokufa kola ebisa kinga lobi yebisa na libota nanga balala te batelema na kati ya mabondeli parce que moment o tokomi na moment moko fort tokomi na moment moko esengeli bana na Nzambe tolamuka nazoyeba na yo évangéliste prophète docteur intercesseuse eza moment ya kolala te bambula o ezobeta eza bambula moko mususu euti na monde de ténèbres bazana posa ya ba sacrifice humain bazana posa ya mabekota épidémie ya makasi ezo nazobelela lokola Jean Baptiste abelelaki na esobe épidémie ya makasi eza koya na kati ya bambula oyo avant tokoma mois ya décembre catastrophe kosalema ba inondation ya makasi kosalema na kati ya ba pays Europe bato mingi bakolela na moni bato kokufa na moni ba sacrifice kosalema na moni bato kolela na kati ya libanda ya mboka na zolo bana yo peuple de Dieu na zolo bana yo diaspora zolo na prophète Jérémie kolala te eza moment kotelema na mabondeli pona ko intercaler misala ya shetani esalema te na kati ya via bato tika Nzamba pambolo zolanda biso et bien aimé tozoleka pona koyebisa yo l'homme de Dieu asa permanent oyebi na makambo nyonso zosala esengeli ko consulter Nzambe Nzambe ba consultaka ye okoki ko consulter Nzambe à travers l'homme de Dieu ozomona makambo ezotambola te olotaka bazolanda yo olotaka bato bakufa Bible zoloba na mokanda ya Marc ya Luc chapitre 1 verset 37 Bible lobi boye Luc chapitre 1 verset 37 Bible lobi car rien n'est impossible à Dieu. Bible répétez l'issue na vous répété car rien n'est impossible à Dieu. Et loko nyokote koki kote le maliboso ya Nzambe na likambo na yo zolanda nga mama osala makambo ebele zosimba te olotaka bato bakufa olotaka bazolanda yo olotaka ozosala rapport sesoi na mutu olamuka eloko te ozo voyager bando voyager mikande zate makambo nyonso sala kesimbaka te chaque année au monaka ba répétition na makambo da yo okoki kokubanda likambo bien pona kokoma na soka ya likambo ne saka toujours un problème nazolo bana yo papa maman zola na prophète Jérémie appelez l'homme de Dieu okozala orienté appelez l'homme de Dieu to kosambela pona yo bible to uti kotanga elobi car rien n'est impossible à Dieu. Et loko moko te koki kotelema liboso ya Nzambe notre Dieu azana autorité ya makambo nyonso azana bakoki ya makambo nyonso
na solo bana yo mutosuki bien aimé ba répétition et ça les makana vina yo ozi mobali oyo mobali wana sakani no yatiki yo ozi mwasi oyo bo humanité libale kabwani bando bundana makamba koluka mikanda mikande zate ozoluka musala makambe zo simba te mama papa baningo yo kenda na bango poto avancement ekota na makambo na bango oya yo avancement zate ozomona nyoso zo sala ozaka bloqué ozomona avancement zate na makambo na chaque mois chaque année ozaka kana ba répétition na makambo na yo yango na zwe biso mama appeler l'homme de Dieu pour être orienté olota kozolia na butu aussi otika poto kalokenda na poto otika kishasa kalokenda na poto mbe yo lotaka koza na lupango na bino ya famille mama moko abenginga lobi prophète na lali na zolota bazola nanga et ndoto wana se répétaka mama mususu abenga lobi prophète Jérémie ndengo zomona nga awa chaque année chaque jour ya lota kaka zolia na butu azolia na butu na banani azolia na butu na ba membre ya famille na o bazana Kishasa ok yesi atika Kishasa kala mama tango somo na biloko wana eza moment ya kolala te appeler l'homme de Dieu to kosambela pona yo frère moko abenga na Canada zo bisanga lobi prophète azolota tata mwasi na bango akufa kala tata mwasi na bango wana azopesa ye elamba azopesa ye elamba lobi mona na nga zo elamba oyo ezalaki costume ok Bible lobi il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants ozolota batu bakufa ozolota bazolanda yo mama voilà la raison pour laquelle le Seigneur a tiré prophète liboso na yo eza pambate okoi na chaîne na biso HP Media eza pambate okoi na moment o pour la kolanda prophète nzamba tie yo koya na moment oyo peut toza orientation peut-être tous ozo numéro ya prophète kala olio benga osantaka ba kilo mama na yebisaka bara na nzambi parmi les faux il y a des vrais si il y a des faux il y a aussi des vrais et ça na ba vrai ya nzambe. Appelez l'homme de Dieu au cause à la orienté. Likamowa nozo la frère. Benga biso to sambela pona yo. Benga biso to prier pona yo. Au cause de solution na makambwana. Nyoso zako sala soki nzamba te loboko te zanil. Nyoso zako bunda na vie soki nzamba te loboko te koza lelo côté. Na makambona yo esengeli ko associer nzambe. Nzambe ba associer kaye à travers basali na ye. Nzambe ba associer kaye à travers na bakata ba prière. Nazoro bana yo muto suki maladi wano suki solution zate makambo ezo lekelo na ndako mobali asi akima yo makambo nyonso ezo tambola te mobali wana akima yo asundola yo okoma kolala na ndako yo moko olala ka batu bamoni ozolala mbozolo kokwa kolala te batu bazomona yo mbe santé wana eza ya yo te parce que il y a des problèmes en toi mais maintenant tu peux être orienté par prophète toko sunga yo na mabondeli toko kota ba prière pona yo toko sambela pona yo mama Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement et pas na biso na nzambe mala mutelo baka osokopio amini tu ndima bobele kondime kosalema osokopio amini tu ozolandanga ndima bobele kondima kosalema na solo bana yo komi désespéré mama osala kama kambe simbate papa ozosala makambe simbate tala ndenge bana bazonyokola yo yo wanozola nanga na komi na suka nga sambela pona yo yo wanozola nanga makambe komi na suka uzomono bima wapi osala wapi koto bande kona Kishasa babenga mabe yaya na biso tindi na biso bo mbe rendement ozozo za muke ha okomi na suka mandara basaka yamana tu peux appeler l'homme de Dieu je vais prier pour toi. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Je sens l'onction batu nyonso bakobenga mosala nzambe. Okozala orienté na makambo peto ko sambela pona yo. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Jésus-Christ agit maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Je vais prier pour toi qui a des problèmes. Okomi na suka. Zamba pambolo bande ko balandi biso. Naningina sambela pona tina na yo. Batu nyonso balingi ba contacter biso. Okobenga prophète ya nzambe. Plus 243 85 38 75 359. Tolobi plus 243 85 38 75 359. Numéro kozala wana bande kwa régie bakosunga biso. Okobenga prophète nzambe, okozala orienté. Tala ndenge makambo ezo simba te prophète azawana pona ko orienter yo. Prophète azana pona ko sambela yo. Tolobi te sala boy pono sala boy non. Nzambe azo sala. Naza ko asire yo nzamba azo sala. Na likambo wana okena ba hôpital. O meki basala nzambe makambo mse ezo simba te. Na lobi te toza extraordinaire non.
tozana moi mafuta o nzamba pesa biso moi anxieuse ceux qui toleleli nzambe pour la likamuro comme la solution mais quand nzambe na biso okomona bikamwa nzamba pambola yo nangi na sambe na pona tina na yo ozana ba problème otima boko bena motema ozabi obisiko za kobela simba bisika maladie toko sambe na pona tina na yo telobi plus 243 85 38 75 359 wana numéro ya prophète nangi na sambe na pona yo Mungu aidina bala katika jina la Yesu pokea miracle pokea miracle pokea la jina la Yesu na jina la Yesu Kristo unafukuza manevo yote ya shetani unafukuza pepo yote ya shetani toka la jina la Yesu Kristo. Asante Mungu aidina bala asante Mungu aidina bala asante Mungu aidina bala asante Mungu aidina bala dans le nom de Jésus amen. Tokutani soki Yesu Kristo azongi nanu te tokutani na bino bye bye Zambe apambola bino. HP Media, la chaîne qui vous édifie.